Voilà bandeko balandi to zongeli bino lisusu passé to sali presque 3 jours to zomona na te. Merci beaucoup pour na boyoka station ya Est ya République démocratique du Congo ezali ko kende ndenge nini. Parce que batu ebele bazali ko benga ngai ya ko tuna eske calme koti na Est ya République démocratique du Congo tote. Bandeko na ngai lokola ba Rwandais baza na mboka na biso ya République démocratique du Congo, calme et koki kozala te. Félicitations na bandeko na biso ba waza lendo oyo basalaki musala lobby lundi le 7 avril 2025. Alors lobby bozwa station ya lobby. Alors lobby na est na territoire ya Fizi. Hein? Na ba village, na ba localité oyo Kakenge, Karamba, na Muliza, Bitumba ezalaki vraiment makasi. Donc bamboka oyo eza na est ya Minembwe. Donc na côté ya Minembwe, ba o ba yebi Minembwe, ba yebi bamboka oyo tozo cité Kakenge, Karamba, Muliza. Kuna nde ba wazalendo bango bazo tardete parce que batu ebele bazo benga est-ce que ba wazalendo baza concerné pour na cesser les faits. Boko landa moko ya mokonzi ya ba wazalendo ako expliquer bino bien ako tiela bino video oyo bozo mona ezo balokaka nako tiela bino boyoka son ya mutu moko mokonzi moko ya wazalendo ndenge alobi ke bango baza concerné te na makambo itali cesser les faits. Yango bozali komona ke bazo beta ba M23 lobby ba waza ba lala kite ba kenda ko attaquer ba position ya ba M23 na ba Twirwaneho. Donc eza allié ya M23 Twirwaneho. Voilà, donc ba allié ya M23 ba kenda ko attaquer bango. Bitumbe zalaki makasi na ba village oyo. Mais jusque là nantozui confirmation te bitumba ngo elekeli ndenge nini mais nde ba wazalendo bakenda ko attaquer ba M23 na ba position na bango. Bango balobi baza concerné te na makambo etali cesser les faits. Donc bango bazo ko bunda pour que ba récupérer kuna likamba cesser les faits bango ba kende ko solo la kaka mais biso toza wana tozo attaquer kaka ibeba. Donc baza vraiment awa langu mumaza. Alors to landana nous mokonzi ya bawazalendo alobi nini et puis na kozongela bino ndeko yo nanu osabone te tolobaka yango maintes fois yo nanu osabone te, partagez vidéo, aimez vidéo, commentez et puis abonnez-vous à la chaîne. Ceux qui nanu osabone te, abonnez-vous à la chaîne pour que o ratakate ba situation nyonso o ezali koleka na est ya République démocratique du Congo. Tolanda biso na bino ensemble mokonzi ya ba waza alobi nini en direct. Il y a des combats dans la localité de Kakenge, Muliza. Cela se situe dans l'est de Minembwe, sud-est de Minembwe. C'est entre le Wazalendo qui frappe fort, le Wazalendo du général Ngomanzito qui frappe fort l'AFC Twirwaneho et le M23 de l'autre côté. Mais apparemment, à partir de 12h, il y avait d'autres affrontements dans le côté nord de Minembwe à Mikenge, entre le général Kakobanya, le Wazalendo de Kakobanya, FDCC, contre toujours les AFC Twirwaneho, qui frappe fort à Mikenge, les M23 de l'autre côté. Donc les Wazalendo ont lancé des offensives contre les positions de l'AFC M23. Effectivement. Et jusqu'à maintenant où je vous parle, il y a affrontement toujours. Et pourquoi le Wazalendo ne semble pas respecter les cessez-le-feu annoncés par le gouvernement de Kinshasa et
Voilà. Les Ouazalais ne sont pas concernés par le cessez-le-feu de Kinshasa. Non. Ceux qui sont concernés, ils sont au dialogue, ils sont dans la discussion, mais les Ouazalais ne sont pas concernés nulle part. Nous avançons avec nos affrontements pour chasser de loin l'ennemi de la République, mais pas question d'être concernés par les affrontements ou par le cessez-le-feu.